Dadi eza malade yaki ba levir eza ko tungise makasi. Parce que rosolo ana rotuna dadi problème nini? Ah papa levir. Papa nazo kokate levir. Ah ozo ba traitement. Ah bon levir ga dadi zo mema nzoto bo. Demi nzoto zo konda ka bo te papa et aussi là. Dadi oui, c'est bien de faire la démarche pour la démarche beaucoup ça là. Beaucoup entamer démarche. Mais azaki pe na démarche mususu lisusu. Au pays azaki ko sala. Ezaka ya libanda te. Apa bako soigner pe mutu. Libanda pe mutu ko voyager azui pas vu en na libanda akompe kuna akufi. Liwa wana moneza partout. Na yebi nga ba petit o ba oya simate. Na koto ya kabango te to mona na kana banzonzing na yebi mutu na mutu via landaka te nzamba talaka place ni yozo chama kolona yokota kanda ko nini okendeke wapi oyaka pa na ngana ndako nzambe na ngai to kendaka na ndako nganga telbo to bakena kosukula yo wapi nzamba talaka kaka likunya ngo ya nini biso tozo kende bango bazoya te l'équipe na vitesse ah mama bongo vitesse so somika mutu kande vitesse ngona nde olekinga oh mama yango te kosoma mutuka eza yango te vitesse monsieur eza na ba cercueil monsieur eza ba posanguba oyebi na hote donc parmi ba poids lourd à théâtre na sana kati parmi ba poids lourd à théâtre na sana kati donc mutu mso ko zala pembe na ngate atata na succès ko lekanga pour le moment tant mso sala ka succès na bangade da papa tsaka na longi na mutu na ngate lelo bato faut pas zala kuna ba kovanda la kuna ngana zaliao et bon toi di différence ya makasi botika mamoli calme Mamoli va soutenir la mission na tango bisengo na tango pasi. Soki bozana muto azo soutenir bino neti mama a soutenir biso mama Olive. To sala ni to boya. To sana bisengo azali. To sana pasi azali. Mabeza wapi? Est-ce que nous ba que gouvernement autorité mboka baso ka te artiste amne na kufi? Balembi bino pete bo kufi la trop. On dépasser trop. Balemba biso ba kufa te. Chaque jour dans le monde entier, chaque jour, il y a des gens qui meurent. Ils sont malades, ils sont le baboété. Quand on a gauche et droite, c'est-à-dire qu'il y a 9. Quand on a gauche et droite, il y a 9. Maman balé. Gisèle na musu. Quand on a maman balé, c'est-à-dire qu'il y a 9. 1.3. Sur le site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, on a donc total la Victoria TV, na nenga Indus, na nenga Makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, Botondana. Pour vous faire, il y a Mboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nenga Ilusa. Victoria et Certa. Amen. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre. Comme vous le savez que non, le monde artistique, encore une fois, les comédiens viennent de perdre l'un de leurs, donc il s'appelle Dadi Dikambala, Ouatika Kibiso, Mukona Lobby, Tapis Rouge. Alors, Toza Awana Mompono, on a place à Banek ou na Mompono numéro 13. Mais Nakutani Naya, Johnny Tchakala, Motoakala, un aîné, un grand pour moi, la Moussala, oh, Moutou, vraiment Yakala. Et puis c'était le proche, donc le trio, papa Nchakala, ya Dadi Dikambala et puis papa Makaya, donc pour perdre le lobe mais Kokosola. Merci na boss nanga JB Kumaluta les vols pétroliers de Dallas et puis na Paul Ventour et ma foule wana sponsor. Là merci pour l'image. Tout ça wana na Yemoko Motokala. Bonsoir papa Johnny. Bonsoir maman. Les condoléances. Merci beaucoup. Merci. Voilà papa Johnny les loboye, ils ont le kola kake et kweli biso koyoka sango. Dadi Dikambala Koufi, mais ils ont une place comme penalty pour te que non abandonné Kobela. S'il faut au clairci batou, Dadi Dikambala sur le Koufi na nini. Dadi est malade yaki,
balevire eza kotungisa makasi kasi tokosolola na kotuna dadi problème nini papa levire papa nazokoka te levire baozwa batraitement bon levire kaka dadi ezomema yo nzoto boye ndeni nzoto ezokonda kaka boye o te papa eosila ngabi dadi mama levire no mpe bani lelo te naye na ndako awa naye kokutana naye nayaka ngai maka ya simize nayebisi dadi faut salisa baexamen na bahôpital oyo eza ya minene baexamen moko approfondi ta mosusu ezobanga moni bato mosusu azokonda azobanga ta mosusu no bakoloba mpe sida mais nayebi na nzoto ya motu ekozala kaka sida te na nzoto ya motu tomona libanda me kati tomona yango te okozala mpe na insuffisance rénale okozala mpe na problème ya pancréas okozala mpe na problème ya bafoie okozala na problème ya bapoumon okozala na problème ya cœur na ntangi nde bamaladi mosusu ya kati oyo ekei kodétruire mpe nzoto ndenge azokonda après nga bifo sasa baexamen na hôpital ya minene komisa bakoyeba nini ezosala yo abi papa nayoki mais azangaki mpe soutien te azangaki mpe mbongo azosala baexamen te mais bato basungaki ye mbongo mpe emonanaki après ntango aki osala baexamen na gb polyclinique moko na gb nde mpe bayaki koyeba ke oui dadi pancréas eza touché epuis aza na cancer ya estomac nde soki apartir wana aza kozwa batraitement ti ayaki koloba na nga papa balingi baopere nga mais je peur ngabi te kobanga te nzambe ayali après fin de compte nde amitikaki mpe kaka bakende baopere ye epuis basalaki mpe opération yango mais ça n'a pas reçu baopéraki ede babane deya opération baopere mpe bamoni maladi yango mpe babimisi mais ça n'a pas reçu ndenge omoni akufi Papa Johnny oza moko ya bakonzi na ANTPC mais komona que non pourquoi ba démarche salema te que non ndeko dadi akeko ba soin libanda mboka pour opération libanda ngeza pe msunde motena oya na Kinshasa mais kwa mona msusu akufi parce que ba opérer na kin on dit bo salé pena ba démarche pour que ba évacuer libanda akeko ba soin bien maman moni koloba c'est bien bon hein? Mais tant bon ça ba démarche exécution beaucoup ça peut pas papier mais exécution non oui putain on devrait ça rebelle na projet de Bruno Chiba la premier ministre nous avons fait des démarches pour on devrait à la hospitalisation en Galema donc vite fait Bruno Chiba a répondu parce que Nazou Mundweri en charge du gouvernement n'enga côté jusqu'à sa guérison mais malheureusement a kufa Dadi oui c'est bien on ça fait des démarches pour na mais démarche beaucoup ça là beaucoup entamer démarche mais azaki pe na démarche mususu lisusu au pays azaki ko sala ezaka ya libanda te apa bako soigner pe mutu libanda pe mutu ko voyager azui pas vu en na libanda akompe kuna akufi liwa wana moneza partout mutu musupa longwe na kiko botela na poto makomi kuna akufi liwa to ko banga ngome to kima ngote. Donc ce sont des choses qui arrivent. Donc démarche peut me les alaki. Mais et aboutissa quitter. C'est ça. Pour le bani na batu sous pe bazolo baké lelo boye, ce qui lui doit bête la ming doit comme des portes et c'est la repentance. Bino bosala ka musala oyo bosala ngona kiste po bane ke ti lelo zaka ko démérer mais ba leki o ba lelo sima ba na ma vitesse moko boye ya ba mbasu ya ki pede ya ba kisi ya ngonza ba comme ko frapper et ça ko lancer appelle la message au pasteur de la foi ay ba na opé c'est la bino oui ngana yebi nga ba petit oyo ba oya sima te na koto ya ka bango te to mona na kana banzonzing na yebi mutu na mutu via landaka te nzamba talaga place ni yozo cha makolo na yokota kandako nini okendeke wapi oyaka pa nanga na ndako nzambe na ngai to kendaka na ndako nganga telbo to bakena kosukula yo wapi nzamba talaga kaka moi j'ai 60 ans avec 45 ans de carrière hein 60 ans d'âge même tout ça on ndima na été que moi j'ai 60 ans hein j'ai mes enfants Naza marié na honorer moi sanga kalate le 21 décembre. Non, na bala moi sinanga déjà depuis 2001. Na bala coutumière ma tobota pe bana mi sato aginda ko moko. Mais bangade de mamango ba yibi moi sinanga wana. Aki mwana muke
mais na mona que na fa nseka na ndako boy nzamba mona été l'état mona été faut na honorer na modèle wana yango pe na senga na ba artiste mususu on peut ba honorer basi na bango bala na pe exemple nanga mais lelo yo nga pe na prière ya passer la foi na zalaki asenga ki biso abi ngai na tina za molobeli nzamba tindinga na yebisa bino nga na yoka ki prière wana na zalaki na ba prière wana le azo prier pour na biso alobaki épée ya nzambe telemi épée ya diable pe telemi alobi bakambebele mutu na mutu azosala mosala nini bino basi bozoboma mabala bato na poto mibale bozoboma mabala bato mamsusu bazosala kipede mamsusu bazokende kosukola bango so aloba makambo ebele atira attention na biso baartiste bozolanda donc mutu na mutu place azalaki fo miyeba o nga nasalaka nini nga papa nsaka esekelaki na place basukolaka nga papa nsaka na boma libala ya nani nga papa nsaka nasala nini ese naza na kabe na loketo nasalaka nini mais comme nga naza na makambo wana ti ba o baza na makambo wana basala ba repentance mais nga nazosenga na nzambe papa nalobaki na début de l'année tokufa te oyebi nga kata nasali mariage nanga le 21 le 22 le 23 toyoka polo akufi toke nasala réunion nasala accident mwa monene na moto mais Dieu merci nakufa te nazoyika bapota liwe ezotambola kaka ezocircule donc ekozwa ngai te ezwala ngai te babi bino bato akala neti yo jongi ntiaka loza mpena moto akala ngai na mwa mke na otala otisi ko mpe nasimi micro ondeye comme si bino bato akala bayo mpo na ntanga bakombo bayo bambali osombo bino bato akala bwana likuni na bagene ya lelo likuni yango ya nini biso tozokende bango bazoya te baleki bino na vitesse mama bongo vitesse osomika mutuka nde vitesse yango wana nde oleki nga o mama yango te kosoma mutuka eza yango te vitesse mosusu eza nango bacercueil mosusu eza baposa nguba oyebi na yo te donc tofélicitaka bango omoni jeune moko bazosala teyate aza na mutuka na ye jeune moko basomi ndako na ye merci beaucoup nzambe azwa lokumu na bango mais nakokota te na motema na bango nalobake azweli yango boye azwelaki yango boye non wana etali nga te nga na otala vi na nga nde nakoankade mwasi na nga na bana na nga nde ezolandela vi na nga aza fonctionnaire de l'état te nga asala na RTNC nga nazwaka salaire na nga chaque fois ndimo nake nakezwa salaire na nga ata ya moke wana me nazovivre merci titenge sana oh non nga toyaki na deux groupes fo boyebaka groupe salongo eyalaki groupe nzoi na biso na radio nga aza kodépendre na tisenge sana te tisenge sana alaki réalisateur ya groupe salongo na télévision nde aza kobenga biso bacteur ya groupe nzoi tokesalaka mpe na télévision voilà biso baengagé biso baengagé na RTNC ti lelo naza na numéro matricule voilà yango wana mpe comme ça jani lolendo so babengo na nzonzingo bibotala mpe poa na ngai nakokani na bano ya lelo te yango mona bajeune mpe malamu bazwaka bango na bango bajeune basangana basalela bango bino bavie bokoma cher na taxe ngai te bino mo boyebi bobengi papa nsaka bobengi président Lomé bobengi masumu mais fokotala mpe poa na ye te bongo yo mutu ana yo kobengi kaka boka vati $10 napesi exemple $10 opesi jenola $10 po pesi nga oh wana ozosabote nga te mais wana eleki bien na ntango baseri to comme na ntango bainternet ezaka mokie mokie tokotisa ti jamais esalama bongo te fona ndenge na aliawa parmi bapoids lourd ya théâtre naza na kati parmi bapoids lourd ya théâtre naza na kati donc mutu mosusu akozala pembeni na nga te ata aza na succès koleka nga pour le moment ntango mosusu osalaka succès na bangade na papa nsaka na longi na ye mutu azalaka te lelo bato fo bazala kuna bakovandela kuna nga nazali awa bon toyadi différence ya makasi nazalaka lolendo parce nayebi mosala na nga oya na nga na kota scénario oh nga bapiese nakoma ata bato mo bakomango bazawa te yanga biso baveni mais faut koma eloko etekama peti tokoma bafashion ona nakoma film ya modele makambo oyo baleki bazoliboyaka yango babimoni bavi oyo batankento boya bango te bazala na bango me batika bavitese wana esala mabe neti mutu mona atuni interview na bi bamauvais souvenir ya dadi likamba tosobi ya dadi azalaki neti boye mbongo bayoki makasa komela bato mbongo nga bingona fona tuni ya joni bakosi dadi azalaki komela bato mbongo te dadi azalaki bien dadi azalaki tala bino boyebi tata wana te dadi de son vivant akoatikala kobela ata tension mokolo moko te azala nango te ye azalaka na bisengo na ye bokele lia ngulu na kapela asa mema biso abi papa bokele ezalaka na kapela tokolia ngulu tokoma kuna ya ye na ye te bofandi baye te mutu amavwanga kosakana te donc nazangi mpena mutu nde ozomona ngambo nakokoka te nazangi mutu epuis so nakotisimaka bango na mutu trop fona mata tension parce que wana azalaki mpena leki ya kati même na famille na ye bayebi bareno mingi esalama wana ngai nazokoka koassiste po bayebi valeur na nga envers bango azalaki affilié na ANTPC azalaki komibenga syndicat azalaki mpena membre influent na kati ya NTPC
yango aussi bobandi makamne na tongo mais ya Pululu babandaki ba réunion en retard mais il y a le même jour à Koufi le même jour botie réunion non na ebiso Pululu tango akufaki et les gars jour quand même na sa accident na nani na Pululu te na donc réunion on ngana kufa pona nani pona petchango te na la samu ba cicatrice na makona e kasi hein na donc réunion na yeti ndé na sexe accident les gars na Mariano bon na moto mais na donc réunion na na kuna na les héridi donc biso net par exemple yo le bito bani très toté mutakufi réunion to ça qui le bégi réunion de prise de contact na artiste comédien après réunion na tokoya a lelo basali réunion famille na bango ba bengi singa tant que membre NTPC bo ba bengi sabatu boni ba benga na bato belete parce que ngana représenter lokola association na yebisi bango que to c'est la président to pesa na rendez-vous samedi ne to za na réunion na bango comité association to za na réunion c'est la président na bon président c'est ça na masum de Brené yala kayala mais ça le comment ça là jubilé mais beaucoup qu'on remplacer non à salaka il faut comprendre makamsu à salaka jubilé na yé mais poste ya ki président association alba ina jouer souté na tiki président na mais groupe nezalaki mais tant baloki ba candidature ba yaki mais faut beaucoup que ça na ba poste nyos président vice-président secrétaire général faut ba candidat bazala na ba poste ça peut toquer l'élection mais na ba poste msu ba balai na bango te et puis pesa ki ba makele le moko pour les rona biso ba papa ntsaka lo ba dari di kambala o ba makaya hein ba si mise to soutenir ça to linga ça c'est comme président na l'air wana to soutenir ça ngai na soutenir ça asa la président association parce que moi na mkepa beta ngambunda ba kolo babina to boya ki ete bon siko non siko lokola pe élection et salamaki na ngote to tiki na nuti mukolo élection au salama o ba osala ba candidature ba opesa ba candidature na ba même ngamo pe na ko za candidature hein na pe na ko kina ndi mapeyo oh baleka lelo ba teti bo baleki wana no soto balinga nga mingi so ba tuli place so bango bazala papa nsaka la sanga te o retourna sala témoignage mo ka to linga vie wana mingi aza parmi ba vie o to linga mingi ba oui ba bipe que non na ba seka matanga des places au ANTPC mvoa maka au ministre a pesi mbongo o a pesi mbongo ekota même na ba poche ba papa nchakala ba sumbo do bénéficier kala matanga ah mais mbongo boye ko soutenir muto obela to mona raté na matanga nde bozo ka ba mbongo bakosi yo bato bayibi na bango makambo te association bakoya boba bilobela bo bayibi na bango association ndenge marchaka te bakoya et puis masuma simbaka mbongo te masuma azalaka coordonnateur asimbaka ne mbongo te basimbaka na bango mbongo te toyebi nde tosalaka structure na biso tokoloba nyonso na batélévision te toyebi ndenge ezalaka so na biso lelo ntango mundu oyo akufai bato basimbaki mbongo association oyo basalaki badémarche mpona koluka bapodium bakiti so na ntango eloko ade komo okamu moneke masuma ne na kati tasima ne mbongo te mais na otanga bakoma na bango te basi pas la peine. Voilà, donc première on a des les cas qui déjà beaucoup de comme on a ministre de la culture parce que Azaki Mouta culture aussi au bête d'aba porte. Non non, tout le monde a ministre de la culture. Ce qui samedi to yeko so na famille. To tuni bango qu'est-ce qu'il faut? Bango c'est ba se réunir. To yeko tuna bango ba solo papa. So ba peut se faveur. Ne to bani ba démarche. Mais longo na 2 personnes, 3 personnes ba opesa biso na association ne to sala ba démarche na bango. Ba fan na bino na ba commentaire bazolo ba ke non liwa oyo ba comédie comme suspect parce que bozwa mama ni mama le quoi maman na bino bozole ba mbongo na ye ba mbonga makila ya ba congolais yango bino pe ba comédie bozoko lia donc bozoko na bozoko ko désobéir na ba posa ya ba combattant libanda o batala ba fan na bino mbonga mama di mama nani mama Olive botika mama Olive calme mama Olive va soutenir biso na tango bisengo na tango pasi. Ceux qui vous ont montré à soutenir bino, neti maman, à soutenir biso maman Olive. Tout ça là ni to boya. Tout ça na bisengo azali. Tout ça na passe azali. Ma beza wapi? Hein maman? Ma beza wapi? Mbonga makila ba congolais. Non, quel mbonga makila ba congolais n'a rien à voir. Makamuna biso bo maman Olive n'a rien à voir. Maman Olive azali maman. Ou à soutenir biso ça problème té. To féliciter na makamuni surtout. Tout ça na bisengo yé, na tout ça na passe yé. Ni to ko féliciter té. Et puis, pour tiens, pour classaka, il y a le moko. Maman Olive a une fondation plus. La fondation c'est belé. La fondation Mutombo dit Kembezali. La fondation Nana Kofi Zali. La fondation Telbo Zali. La fondation na bango. Mais ce qui fondation na yé fondation plus.
et il faut soutenir biso to boya to so boya ba fondation te net sikoto alia dadi on a kufi petit na ngai artiste mnene mboka est-ce que que gouvernement autorité mboka baso ka te artiste mnene na kufi balembi bino pété beaucoup fait la trop on dépasser trop balemba biso ba kufa te chaque jour na mboka bato bakufa na monde entier chaque jour il y a des gens qui meurent bato basaka maladie bato bakufaka mais soki mutu amune na kufi nde oyokaka ndenge sango elakisi ke grandeur ya dadi yango elakisi ke azalaki grand. Voilà, merci beaucoup ya Johnny va faire le maboko ya dadi atiki bana combien dadi toko loba boete ko kenanga gauche droite te dadi atiki bana 9 toko ne gauche droite te atiki bana 9 ba mama mi balé Gisèle na musu OK nanga mama mi balé te dadi atiki bana 9 1.3. Voilà tout comme la soukaya Janine Tchala babia jo papa Johnny le ba vérité donc et puis la vérité ko senga na ba diaspora libanda bande ko no ba comédie bazali banda voilà bande ko na biso poto o basaka ba fan na biso ba tata ba mama ba leki ngana lingaka bino mingi nga pe nazaki mona poto mingi pe baye na sima na nga refoulé te ngana zonga nga mona sala 5 ans na poto na zonga na nga moko siko mwana na nga ba bless ntsakala bazo kene kene no ba vanda ba remplacer biso siko to vanda to lia mbongo na bango mon fils unique bless ntsakala bana musuba na Luanda ba Loris ntsakala ba Joël bazana bango alors le problème ané bande ko na biso bazana poto o balingaka biso na o balingaka tapis rouge o basako lingeta ngwasaki en vie basako solola azo boaka bango bazo kabela bango mais lere Rossi mukendi akufaki awo toyokaki bato ya diaspora poto basangisa bambongo mbongo ya Belgique ye mbongo États-Unis ye mbongo ya Suisse ye mais dadi mutu munene kuna na poto ezar artiste comédien bako sangana na bango ba molai baza ba mabele bazali ba momengo baza ba Jani ba de Londres bako sangana ba po bako sangana pe ba tia cotisation na bango mais ba fanatique na biso mais oui tu baza la kanda na bino il faut réparer na bango si to réparer qui to senga bango ba bolimbisa biso oh manga pululu bo tiki pululu boke ko bina to baki bolimbisa biso to na landa lokolo ngombe to na landa babiloko to zwaki mama botika biso na pona ba bor to zwana to bomba après bongo to ko solola to senga bango bolimbisa baza bande ko na biso bayebi bolimbisa biso to tout so mama bengi na résidence bo kende te ko kende mama live to ko kende to boya kwani aza mama ti maman so nga kabilo boy même yo nengo telemiao so na maman mo kabimia bi maman journaliste so lo bi malamu yako zo ta mo $10 okete okotika tene mission ke kuna bino bona matanga te so ba bengi so na minute ba bibo ya to kotika na matanga to kezo wana apeto ye voilà donc comme na suka donc passer message moko na bande ko na biso poto ba sala cotisation na bango o baza na Suisse basala o baza na Belgique basala to kunda dadi digne de son rang dada la ki mutu munene bolinga ke mese bio tout ce qui tombe na tapis rouge Ligue des Champions bolinga ki ye mingi bo sala pa cotisation na bino botala le passé te to si to bongisa ki biso na bino mama Pauline Mwilu to bongisa ki mbuta metro to bongisa ki hein apo bikala to bongisa ki Jacques Ntingi Jerry Lando to bongisa ki na bino to ba na bino bolimbisa biso so to sa bino mabe bo sala pe tout bo meka ko tata quelque chose pour nande ko na so dadi de kambala tapis rouge bande ko na bino kas balek no bazawa papa ba elateli na bango la matango la ba comportement ba laksara na jour ba mikola matanga déjà na kata association to yebsaka bango bakozana ba modèle suki bakosala bakozana ba oui batosa bakoma otosa bande na so basi ba artiste comédien bala batosaka baza ba ibne so de biso bango bolata boite bakoma otosa baza batu pourquoi ba yoka si ba yoka te ba yoka bako yoka pe to yisa bango dadi azalaki bo dadi bana basi nyonso nous sommes fanatiques d'Adit. Oh nous sommes théâtre bana basi on ba Barcelone ba Zebela ba Gabriel ba Via ba fanatique ba basi ngo belé ya atakuta ngo polygame ngo ya ndeni bazane ba tune ba lingaka dadi na ndenge dadi azako sana bango tala dadi azaki mutu abatu dadi azaki na milliers azaki mutu abatu dadi de son vivant akwa ko tika la ko bela tension te azala na ngo azana kana bisengo. Voilà, je te comme une souka. Moi, 2 personnes, dédicace, et puis ça, on peut un numéro. Dédicace à l'Ibosso, la Ligue, n'a Jacques Ntingi, moi, nous shop. Bambote na parce que benga na 0 heure pour ba question dadi akufi pour linga gaming pour tango za oyagi na kin mutagina otiko no telo za ola les agi dadi di kambala agi santé agi biente make otika yo na moi sino shootete Blaise Ntsaka la mon fils na Saint-Étienne Bambote Jerry Land Domingo Simbala
lycée La Confiance, producteur, le grand producteur Pedro Nkosi, en Allemagne, Bambote Nayo, Bado Mazetantu, les lois à Paris, Dadi Akoufela président de Binope, Afi Lunga, Irène Makiese, Sans Faute, en tout cas Bambote Nabino, Dadi les lois Akoufi Bolé Laye, Bossala tout, attend quelque chose, Franck Aousoko, oh Bafaï Naye, Balabala Mona Farage, Bakone les lois les Laye, Makasta on a Bengakiye, vraiment, Banana Kofi, en tout cas merci Mingi, Nzamba Sungabino, Boto Kunda Dadi, dignement, Maki Makiadi, Ako Mangala, Bambote Nabino, Nayebi que Bossala quelque chose, pour na tapis rouge Dadi, di Kambala Tsusugitomi, na Messe Bio, plus 243, 9, 98, 319, 314, plus 243, 9, 98, 319, 314, aussi Papa Nsakala Solo. Voilà, donc merci beaucoup. Donc là, c'est avec Papa Johnny Nchakala, qui va point de vue naïe tout solo li hein. Donc tout le question tout belle ngana tuna pour la papa na biso tous et la deuxième réunion to ba makamnya ngwe ko lekana ndeni ne ko leka ba ko lela e wapi mesué na bino bo zo senga o ba te pena na stade des Martyrs ba kunde bi ke sué ya ba fan stade des Martyrs kan. Oui. Stade des Martyrs pour nous esplanade. Ils ont un problème mais total toujours. Ceux qui rencontrent le football les akuna tu es bané to ko solo là. Ceux qui ministre a bon période oyo ba match ezali yeba ka photo luka mo to bané to ko sala parce que on est à place na biso des place ba jouer ba betaka balle. Mais ceux qui ministre a bon to tikri no temps oyo botala temps na bino. Je peux to lingate bembe ou mena na morgue. Yango no moni makambe fikin baboya batbalela bibeme ko biso bibala ngingi basengi po komika ka biso bala kitambo to zui mbate dadi aza mutu daboya aza certain artiste biso to place to la dadi oui parce que la dadi voilà merci beaucoup Papa Johnny, merci pour l'interview hein voilà donc quand Papa Johnny dara passer hein donc tout le banini quelquefois le malheur est bon ou quoi parce que to zui na matanga pour que Papa Johnny l'interview nyokolom donc merci beaucoup. Tout le baka que tout le papa na biso bio na bio nga beke bio na bio donc papa bio et bilenge moi maternelle la double raté ka comme moi na tikala ko lingate po na ye morné na linga kombo na tena c'est vieux pour nous benga morné donc muto abotami pas kufi na ye donc ça vraiment pas si ko perdre yo ko remplacer onde likambu to ko za na masas papa biso masas za na ko jouer rôle na yo et simbate ya moda ko salango et simbate décor ko salango et simbate yo mo bindo bana pesa biso bilengi wana mais lelo nzamba décider après ko bela temps mulai nzamba permettre que tika biso pe atona mais plutôt ko senga ka na famille bazala na bolingo na bomoko quelque soit tout e ko ya bazala bomoko bana bazala uni pour que makamto ezala bien ata contribution tout de partout ata maman papa simbongo de pona bike mbonga maman et déranger ata maman pesa ba 10 000 ba 15 000 to ya na ba caméra biso to ya na ba caméra donc maman ni mama ako intervenir et c'est un cas que non atelier et à pour la kokunda de dina honneur ndenge le cas na pululu to kunde pululu bien to pour appelle tout qu'on appelle dit bien to senga abonde ba le que non ba senga repentance ba comédien ba senga repentance ma bemo kezali nzamba limbisa là merci pour la image d'Arcel et Easy merci pour la montage mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Ça accable encore le boss charismatique. C'était j'ai maïbé les gros parce qu'on laisse babia dadi ma bim qu'on a mombé à Paris à Dosenga donc depuis la Suisse papa la recette du Sengomo kana Luanda la fille du patron voilà donc merci mamie Dai depuis l'Anvers maman Yvette Mbia la japonaise batou au soutenir j'ai maïbé les mon sponsor officiel il y a Paul Venture et ma fille là. Donc depuis Allemagne, donc merci à notre société Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. On se retrouve prochainement. Tozara a mikolo nyonso hein. Poto la matanga bo mo la mona ba série avantanga bo mo la matikore bima tozara a wana ngiringiri na veni mon pono wana place o yemoko. Dali di Kambala azaï kovanda. Voilà. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye.